caprice et comment nzembo si la zaka capricieuse si le rova na été si la boye na boye bino boza bakulutu bovandi na na théâtre bino boza bakulutu bovandi ne moins temps ebele na théâtre caprice ezalaka pe to ezalaka kaka lukuta na lukuta ngana mona ngote soki babeti na vie ya TV Monde bamoni bakomona film ayi yesu moninga malamu bakomona ke sila ajoana kati ba film ezebele namona caprice ya sila te okay sauf que alingaka te so bovandi na yebo banobetaka masolo ya bato alingaka ngo te commentaire ya ndeko oyo alobai ke nonga mokolo boye ndenge nini nazozala porte parole ya sila na oyebisa ye boye ederangeaki yo ederange yo mpe likambo yango ederange yo message wana ngai te nangi nasunga ndeko kosunga eza lisumu te eza malamu nakokumisa Jani lisu te parce que asi akufi Jani baza bato oyo baza bato baporta première pierre na vie ya TV Monde na nouvelle vague ta on a ça les groupes dans la nouvelle vague ok voilà Jani aza bato liboso oyo batiaka pierre na bango ba Jani ba de Londres ba Dadi di Kambala na okeno ndima Jani place akufi nde na ndimi esiko na émission ayokele yango wana c'est ça tika na ndima sila tanga sana bomoi baepela baza bato baya kotianga mpe soutien ntango nazalaka na una banda nouvelle vague ok nakende kondima bato bakufa batika biso te nakondima bato baza na bomoi sila aza na bomoi tika nayebisa ye ke bravo mwana mama mosala ozosala ezokende bien osoutenanga nga soki nga mpe komi ntango na soutenir yo nakohésite ata moke te kaka ata ndenge na poto boye alors alobi na ke yaya boye nakosala sans problème parce que c'est ma petite sœur apesaka nga respect na ngai oyo nga nalukaka atiaka nga na esika na nga naza na problème te je vais hésiter en quoi bozela lisusu komera baisser bien parce que continue koya Maravi olobi na oki bien te nazala mwa problème na matoya na fona luka ku tije koto olobi okosa su neti nde nini bon bazela ba je vais encore me rabaisser parce que nous continuons à soutenir non tikate oki bien te na sika malamu ezali photo continue kosala malamu na ko changer te déjà okay on continue à soutenir ye sika malamu ezali photo continue kosala malamu yo reste ko salisi moto na mukili aboyi ko ndima yo ale kotika kosalisa bato po moto wana ndimaki yo te jamais n'est-ce pas que Bible zo bana biso bato ba osala malamu bako ba osala malamu muto azosala mabe nde alongwa na mabe aya na malamu bongo te yango nde et bongo sikono kotika kosunga sila pourquoi qu'est-ce qu'elle m'a fait mwana bato vraiment muto apesaka nga place na nga kiti na nga siko asali ndenge eloko te alebi kuna tikika kosunga ye po bato nde balobi oyo si la zopesa biso pe chance ya kokomaka ba film en tout cas tout ça l'effort na écriture na biso ok ça c'est bien aussi si la soba za film ayaka boye bokomi bombozo wa casting ayaka boye a expliquer histoire na ye atuni bino nani aza na eloko akobakisa ok babiso oyo nesinga nakoka ba émission ebele te je ne sais pas atuni yo bomoni histoire yango ndenge nini nani aza na eloko akobakisa soki opesi proposition na yo eza bien tovotako tobakisi na place mosusu ok sina kanga ajete okanga ndeni siko asala yango bongo te po asala yango bongo poani mpona koboya koloba ke aza super scénariste aza par exemple soki Poutine na baécriture mpona nini mpo ayebi ke nazo travailler na bato bayebi pe musala na osala voilà mutu na nga eza ya nga moko okay. mais awa ata mosusu baza 5 na nga esali 6 ekoko bakisa mwa 1 plus okay. Après avoir suivi puis 2021 Abba quel brouillard réalité confité comment na commentaire film préféré na ba film nyonso oyo esprit à produire comment na commentaire film na oyo isepela na merci na bino nyonso bozuli bakwa kolanda biso merci beaucoup à tous les Abakouk merci beaucoup à tous les Bisalou merci beaucoup à tous les fans de Maman Sila Bisalou ainsi que Bamouré et à Théâtre et à Congo
merci na bino ndenge bozokota vraiment likambo ya théâtre soki totiki yango boye kokufa kaka ndenge badongolo miso baya mwa mingi na kokota likambo ya art ya Congo kochacha mwa loba ba polémique ya buzoba contre Molema. En tout cas biso tozakana pona ko défendre toujours ba valeur. Je crois bien ndenge bo mesani boyebi tozakana toujours na mama via Queen Mother na niveau ya Paris na peso mbote ebele na papa Roger Butamuna na peso bambote ebele na famille Mobimba bino tout bozola na biso na niveau ya Paris, Bruxelles, Bordeaux, batutu bozawa na kujengwa nzomo tema Daniel Mandombo olinga koyoka tonton Irano est là, SB toujours on est là balobi yangonde elembo salon elembo na yo pona kolakisa ke ozali vrai fan tolobi des pères et des mères babakuka lukuta bakoti mwa mingi na marambo oyo bainfiltré bakoti marambo oyo kasi tokotia miso likolo na bango lisu likola lisu kaka ndenge balobi monguna leka te kwa frontière kaka kala mingi te tofoto tongaka mire tokosala émission moko spéciale na babakuka soki moye ezali totia mire ka nde tolobaki biso na barwandais soki moye ezali na mokonzi ya mboka totiaka mire ya beton mpo motu mpe akatisa na ngamba moninga te biso mpe kala mingi te na babakuka tokomi kosoulever point wana soki eza important totia mire mire ya vrai na bafaux vrai quoi. Alors ndenge kaka tosalaka comme d'hab tobengaka mama via tokotaka ye en communication na émission na biso po toyeba nini oyo mama via akokoloba ye surtout ndenge epaza na Paris toyeba ndenge nini makambo ezoleka kuna na babakuku baza na Paris tolobi te aza représentante ya babakuku kuna kasi na cadre ya ndeko na ye oyo abanda kosoutenir ye depuis na Kinshasa boyebi bafilme eza ebele makambo ebele mama via abundi mpona ndeko na ye alobi akotikala nsima te na SB akocontribue toujours na SB parce que SB ezala reconnaissant epai na ye ye pa kozala toujours reconnaissante envers SB donc c'est simple et clair à comprendre que non mama via aza moto oyo andimi kosoutenir SB jusqu'au fond parce que azali ndeko na ye oyo bapasi babon moment mpe bapasaka toujours babon moment mingi mpe babengaki nga bayeba est-ce que mama via bakokutana na mams na poto bakoprépare na omonte je crois bien toujours tout à l'heure là na ligne tosola na ye toposer baquestion soki bakomilengela ndenge nini na kokutana na mams to bakambo yango ezokende ndenge nini badeba bafilme oyo baboyeboye wana totikeli yango bana mike oyo kingandi soki boye wana si toleki betapi tokomotamaka mosusu oyo tokomema meilleur na avenir tolonga na badeba bafilme bapampamba badeba bafilme ekosila te parce que soki lelo biso nyonso toseretrouva na SB eza di ya travail fait ya ndeko na biso sila bisalo soki tokobeta lisolo ya théâtre eza di ya savoir na ye yango mona tobengama kozala babakuka donc toya susu tona badeba epola oyo nani oyo soki kingandi soki filme soki nini sisi toleka betape po sila sa konveka biso na bafilme nyonso motu moko atikala kosala yango na kongo baza te na kokota mingi na mozindo te mpo lobaka yo te tonto yano oyaka na bapolémique non nalobi ke sila asala déjà barole tout asala bafilme bahistoire ebele toza so na te ya badeba ya badistraction te soki moto alinga tourne abina uba ningana uba asatisfaire bato asala nano sila l'américaine asala nano sila l'ivoirienne aconvaincre mpe nano biso bongo asala mpe malandu ekosala mpe biso bien. Merci beaucoup. Tout à l'heure là quand on a le baki tozo kota mama via en ligne pour to solanaye. En tout cas merci beaucoup na ba baza déjà branché bibelobi esika batumi balemi satu basangani kombo na ngai Yesu Masi ezali et puis le boka nzambe kosama. Pourquoi pas to kota mama via? To kota te pourquoi? Pourquoi toza muke to kokoma ga ebele peut-être to pe sa chance na bateau pe ba ko saba la vie par-ci par-là boyebi mokila ndenge lelo komo kotambola kasi to ko mama via to eba queen est-ce que libre lelo ke courte o yepe ko boye alingi bakela simon mingi mama via oyo ake courte lelo ah mama via bonjour. Bonjour papa Irado. Ah, boni maman, Nicole Belé, hein? Nazali. Ah. Nazali, papa. Vraiment. Na si prendre le loli susu. Na ebi eza
na weekend te eza na ba jour kaka ya semaine eza vraiment difficile na atteindre yo et plutôt solo là mais na meki ko expliquer ba fanatique na biso bazolanda biso ke non tokomi kokotisa mama via toyebi programme nete mais bosupporte biso na bandeko mpe baza libanda quoi bato baza libanda na misala bazokipe bakoregrete bien sûr mais toza na choix te boni yo mama Vraiment. Voilà, donc, effectivement, pour les lots, on a dit, qui m'a tombé kaka, moko amuke, moko ma course, c'était papa, chika. Nabimaki, et puis, nous, tu kozonga ndako kala mingi te. Merci beaucoup. Ah, ok. Naza bien nangolo, boni yo pe papa irano. Oui, nangolo. Donc, les abakouk. Vraiment. On est là toujours avec Mam Cécile là, au Capi, et puis Tobo Sanarate, et via TV Monde, télévision, où il nango kala, mais il y a polémique qui il y a une polémique qui ils ont la place où que bateau balingaka ko zala édiquer, bah c'est détendre quoi, bah ça a peine la place na bango bah c'est retrouver. Pour les lots, na ndenge mabete, ebele bazo kansaki internet YouTube ezaka lié moko ben salité ndenge bato ebele ba salir image nango mais toujours nga peut sauver on a image OK il y a aussi des chaînes télévisées oyo et pesaka bato leçon oyo prenaka bato ba bonne conduite donc parmi ba chaîne wana ndeko na biso mama vie azawana okomona insalité te il y a pas de polémique oyo betama même na ba histoire na komba mama vie na kata chaîne et donc nulle part yango pe na profiter mama vie na bano merci beaucoup et puis cool chapeau à vous. Merci beaucoup, tonton Irano. Merci, mingi. Mais rien à pêcher qui est dans ma bête, à terre, mon keka, quand on retourne à mon à terre, moi, et les garanango, maman, n'a habité. T'es beaucoup de sangani là, pas polémique. T'es bon, je ne sais pas. Osanga, ou la kainga, ya week-end, mais le lot, on est au côté d'Ingalilo. Ah, vraiment. Bon, ya mutu ya mingi, oh, tinda kingai, na benga yo, poto kenongo kamba moko. Pembe na bato bazolanda biso nazobeta sete na ko like ko partager bandeko bo like vidéo et puis soki peut-être oza na téléphone mibale to tablette et meka ko informer na ndeko moko ou paza bakok ou alingaka mama via bo ebisa bango ke toza wana en ligne tozo sola na mama via parce que na moni belé baza en ligne te mais meka ko beta lisolo meka pe ko s'abonner meka pe ko liker salango bien quand to ça ka so vidéo en ligne et ça peut biso bien makasi bato belé ba se déranger ki na koloba via ndenge nini po nazotanga ba commentaire pe ba polémique yo bandeko bayaka na ngona réseaux sociaux eza nango ya kobomba te esika makambo malamu ezali il y a toujours ah ok alors bato belé esika makambo malamu ezali kandi na lobi bayaka toujours na kocha motema mabe koya na ba polémique moko ezanga sens misusu bakomi via yo mama mokolo boye via yo na niveau na yo okomolobela sila eloko wana okodigera ngo ndenge nini okozwa likambo wana ndenge nini déjà Sila c'est ma sœur. Ok. Tonton Irano, Sila aza parmi bandeko bara ko soutenir nga na nouvelle vague. Ok. Soki bato bakoti na vie ya TV Monde awa na pesaka na le titre moko moi je ne sais plus son oye bango le soso Sila jouaka ba filmer na kati ya nouvelle vague na vie ya TV Monde awa. Donc bato so ba bi bakota ba omona affiche ya Sila. Ba mona penza miniature ya Sila. Na kati ya vie ya TV Monde ayaka ko soutenir nga nazaki na eloko peut-être c'est ça tant que na ko pesa ebe na ko fute pe cacher o ezo pesa ezo ko kana valeur na yete mais ayaki voilà à soutenir nga moto soka soutenir na Thérèse ala ko soutenir nga na vie ya TV Monde nga na tourner un peu na ba film ya Thérèse ya chaîne Thérèse c'est ça
Mais oui, tout se soutenir toujours. Si on ne croit pas soutenir, on a besoin. Tant qu'il y a comme une besoin, on a ça ni nous l'endo. Mais bien babo rango babi mingi baloba ke si la zaka orgueilleuse si la soutenir baninga te si la akabaka te amona na te tout consort ba juger na ba terme belé. Mais le temps ozolo babo ozolo bango peut-être na habité ozolo bango pourquoi pour nous faire comprendre bato ke non o ba kanisa reza yango te si la ou comment. C'est normal, ceux qui battent ça l'erreur. Aux gens qui s'abandonnent qu'on a un zélat. Ok. Ceux qui ont un zélat, ils ont un problème, ils ont des sous-moteurs. Voilà. Si la soutenir, la fille a TV Monde. Ok. Si la ya ko soutenir, avant que tu n'a pas de côté, c'est bilo, on a fille à TV Monde. Ouais, non, ça, non, na bilo comme ça va ba CD car ba tu bile ba non tinde na mbongo. Et ça va filmer. Na banda ko benga si la so tourner. Avant même internet. Ok. Ok. Nandako benga ye ayi a tourner asisi ya kei na ye. Ok. Tant union so na banda ko za na posa na ye. Atikala o desefa nga mukolo moko te. Ok. Atikala ko lo bateke no ya omoni ya fi ya benza na za tante na sali bobo. Non. Et puis ceux qui na pesi o nga na opia ye abandai ko fungola loboko te atala ya fi ya pienga combien. Jamais de la fi. Ça c'est bien. Mukolo moko te. Ai bisanga ya fi ya mbongo pesa nga isa ya kokoka te. Mukolo moko te. Et ça les maté. Oui. Donc aux la street na mbongo, azala trop street na mbongo pona oloba ke futinga muketo belé. Nga na kopesa ye yango akozwa. OK. Tant na pesi mbongo na ye, na bisi en tout cas yo mbo yebi kaka. O nga na ngo yango. Awetala nka to ya vie sko ngolo bana lobani. Eke na ngotika la mala. OK. Donc ça veut dire OK, ça veut dire si on comprend bien maman via, c'est comme si azaki na reconnaissance avec bakulutu na ye, azoboya peut-être ko salir image na ye que non, malgré succès, malgré tout, contribution na ye pa baya na ye. Na benga ngo bongo. Voilà. À chaque fois na kana besoin ya sika abandi kota. Non oui. Donc à tika ko ça la paix exigeante envers nga. Non. Voilà. Bon, les caprice et comment nzembo si la zaka capricieuse si le rova na été si la boye na boye bino boza bakulutu bovandi na ina théâtre bino boza bakulutu bovandi ne moins temps ebele na théâtre caprice ezalaka pe to ezalaka kaka lukuta na lukuta ngana mona ngote soki babeti na vie ya TV Monde bamoni bakomona film ayi eyeso moninga malamu bakomona ke sila ajoana kati ba film ezebele na mona caprice ya sila te. OK. Sauf que alingaka te so bovandi na yebo no betaka masolo bato alingaka route. Wana ndesila kotonga. Wana nde alingaka te. Donc bofanda bo solo la bo sala mamna bino na commentaire ya ndeko oya lobai ke nonga mukolo boye ndenge nini nazo sala porter parole ya sila. Na oyebisa ye boye. Ah, déranger qui et déranger pe likambo ngo et déranger yo message wana. Ngai te nangi na sunga ndeko ko sunga neza lisungu te za malamu na ko kumisa Jani lisute parce que asi akufi Jani baza bato oyo baza bato ba porta première pierre na vie activement na nouvelle vague ta on a ça les groupes dans la nouvelle vague. OK. Voilà. Jani asa bato liboso oyo ba chaka pierre na bango ba Jani ba de Londres, ba de Didi Kambala, ba Maroc qui voulait, ba Miraïesa, ba ça bat, ba Polulu, ba ça bat, tant on a sali nouvelle vague, ba Apo Firenze, le parfait de bonne odeur. Tant on a sali nouvelle vague, ba ça bat, il y a liboso, ba ko tchanga luboko. Na que nous dit Majani place à kufinde na ndimie siko na émission ayokele ngwa. C'est ça. Si kana ndima sila tanga sana bomoi. Ba epela basa bato ba ko tchanga pe soutien tant on a zalaka na on a banda nouvelle vague. OK. Na ki no ndima bato bakufa batika biso. No ndima bato bazana bomoi. Sila sana bomoi tikana yebisa yeke bravo mwana mama musalo zo sala ezo kende bien. O soutenanga. Soki ngape komi tango na soutenir yo na ko hésiter ata mukete kaka ata ndenge na poto boye.
si la bengi ngai alobi yaya ndenge ozala parce que tola makambo tosolo anayi na poto pe ba tournage ya SB ba nosalema toso sangisa. Alors alobi na ke yaya boye nakosala sans problème parce que c'est ma petite sœur apesaka nga respect na ngai o nga na lukaka atiaka nga nesika na nga naza na problème te. Je vais hésiter en quoi nako hésiter na nini mpona mokolo pe wisi nayebi ke nga na ya naye bon si nayebi te ke na ya naye bozela lisusu komerabaisser bien parce que continue koya mama vi olobi nayoki bien te naza na mwa problème na matoya na fona luka kutiji koto olobi okosala su neti nde nini nayebi ke yo na bamoma boye oyokaka su bien te wana mpe nayebi yango naokaki mpena nde bien te azali mwa distrait. donc eloko erabaisse nga ezaka mpona soutenir sila c'est ça non sele obango bon bazela je vais encore me rabaisser parce que nakocontinue kosoutenir ye na otika te ok obangi mpe retour te ozobanga retour te retour moko ezala na nkombo na yo susu ke non vi ya ndenge nini ozocontinue bongo nakochange te déjà nakocontinue kosoutenir ye esika malamu ezali fo tocontinue kosala malamu voilà tokosala mabe te okanisi soki bayebisi yo keno yo okabaka mingi okabaka mpo oza motema mabe bato oyo okuta okabelaka wana bandimaka na bango te yo okanisi soki osalisi moto na mokili aboyi kondima yo ale okotika kosalisa bato mpo moto wana andimaki yo te jamais n'est-ce pas que bible ezoba na biso bato baosala malamu bakoba kosala malamu moto azosala mabe nde alongwa na mabe aya na malamu bongo te yango nde et bon ce qu'on kotika kosunga sila pourquoi qu'est-ce qu'elle m'a fait mwana bato vraiment moto apesaka nga place na nga kiti na nga siko asali ndenge eloko te alebi kuna tikika kosunga ye mpo bato nde balobi peut-être bazoya mpe na ndenge ya chochocho mpo ezalaka nango mosusu mpe baya na ndenge ya chochocho yo oza deja na poto nde nini okosala boye mpo ozwa eloko wana olata bato nyonso oyo bayebi ke naservaka bango na mwa mosala na nga na mwa role oyo najwaka namekaka koincarne role na nga namekaka kosepelisa bango en tout cas ozala abakok te ozala mwa admiration ya mosala ndeko no asalaka soutenir sila oui eza mpona moto nyonso oyo aza na SB olingo okoma filme sila azoboya te aoboya te nga natikali mpe projet wana donc tala mbatasi ala akomi filme na ye lingelo bake moto nyonso aza libre akokokoma filme na ye na SB okosolola na ye bien en dehors ya ndenge osololaka na cachet na yo kuna salaire déjà esi emata alors ntango makambo filme ekende so likolo ndenge mosusu ntango yo osangisa yango esali eloko mosusu c'est ça ozomona donc azopesa moto nyonso donc nga mpo na ngai langage wana elingi eloba nini eza ndako na biso nyonso boya tosala mosala c'est tout mais ebele bandimaka yango te babaki SB sila alingi kokanga je alingaka kofungula je te tout consort donc lelo mama vi ozoprouve biso le contraire ozoprouve biso contraire ke bamisusu ndenge baloba te kaka bato bayaka na baémission na bango epola yo sila azaka akangaka carré na ye donc moto akokoma filme te tout consort donc ozoconfirme biso lelo ke mam afungolaka je na motu tu akoma na ye filme comme il faut si la soka za film ayaka boye bokomi bozwa casting ayaka boye a expliquer histoire na ye atuni bino nani aza na eloko akobakisa babiso oyo neti nga nakokamaka ba émission ebele te je ne sais pas atuni yo bomoni histoire yango ndenge nini nani aza na eloko akobakisa soki opesi proposition na yo eza bien tovotako tobakisi na place mosusu sina kanga ajete okanga ajende siko asala yango bongo te po asala yango bongo poani mpona koboya koloba ke aza super scénariste aza par exemple soki Poutine na baécriture mpona nini mpo ayebi ke nazotravaille na bato bayebi mpe mosala na osala voilà mutu na nga eza ya nga moko mais awa ata mosusu baza 5 na nga esali 6 ekokobakisa mwa 1+. Considération nga eloko ebomaka nga ezalaka nga soko olingi navandelo na esika considéré nga pesa nga place na nga c'est ça
considérer bandeko ba collègue na ye à comprendre que non il y a des têtes baza na mitu ba koki pe ko bakisa quelque chose aye na idée atie wana soki pe olobi na moni oyo ndenge olobeli boye na moni soki tokendeli boye esala biso boye tokokende nango na mo boye te merci beaucoup yaya ok elle est comme ça nga azalaka nanga porte-parole asila te mais nazoloba kaka j'ai dit ce que je vois en elle en fait ebele baningi yango te mingi baondima yango te mama vie baondima yango te bango bandimi te bango babokomi ka porte-parole asila ozokotela asila mingi nayebi te pourquoi bazoloba bango porte-parole asila soki toyokani na ye ke nazala porte-parole soki salaire nango eza yanga ok eza problème te mais na ye moko sila ayebi ke ngai nakokozala porte-parole na ye te parce que je suis sa grande sœur voilà je suis sa grande sœur ok donc mokolo moko te ekoya na likanisi na nga nakoma porte-parole ya sila non na oloba oyo naomona ya malamu epai na ye ok ezaka na mikolo mosusu omona motu esiki nga na wana moni makambo eleki oyo na motu wana bezo obetela ngo ata motu fifi aza mosika sila oza wapi nakuta po yeso osolo ino oziki osolo ina cimetière okekutanaka mokolo ekende osopa mai to kolongola matiti osololi oyo ayebisi oyo otala yaya ateti kaka omoni soki obeteli moto likambo foleli moto motema na yo eza ondire eapesaka mpe moto mona okomi apese etu nazongi mpe ndako donc mpo na ngai naza na considération makasi estime makasi mpo na esila eza bato bacomprendre ke babakoki bazalaka scotché babakoki balandelaka filme na bango mais bacomprendre ke so bakotisa bango na kidiba bakoti mpe na kidiba bakene voilà badistraction bamatière moko epola bambrement ok c'est ça donc eza bamatière moko epola oyo ememaka mpe omona bandeko na biso babakoki bamemami boye omoni batiki nanu filme tout consort donc eza eloko okoloba babakoki mais bakontina na leyonge mwa distraction moko boye ekoti ale bakei na bango bakosani ke biso filme na biso foto ezoleka eza makasi eza bien alors bino bato banoko irano boza wana eseli panama baza wana bamida mamo international tout consort bino boza wana bino nyonso en tout cas soki possibilité ezali bomeka un peu kolamusaka mpe esprit ya bato ke non filme na biso ezali bolongwa na badistraction bokende kotala filme filme ezali donc ça veut dire que nous serons toujours étouffés na bafaux matière na bafausse information bakoya nango mpona kodistraire biso alors mpo lobi balobaka eta filme ya bango ezotalama te tandis que tomemamaki na mbwema yango wana ok yango wana mpenza voilà badistraction wana bazoya nango yango wana mpenza ezosala ke etu bato ekotisa bato na mwa badistraction ozomona batendresse tibinga boza wana bazuma boza wana bolamusa ekipe ya sb bolamusa abakoki ya solo de père et de mère balamuka bakende kotala filme na biso trop tard eza nanu te parce que youtube soko okoti eloko ate esali moins de vue mais ntango bozocontinue kotala yango ekocontinue nango komata nga nayebi motu montre na minute oyo touti kosisa biloko touti kolia awa oyo ekokota ekozala makasi koleka wana ezalaka toujours bon na esi c'est ça vraiment en tout cas message à maman vie eza bien capté oyo sila azopesa biso mpe chance ya kokomaka bafilme en tout cas tout ça l'effort na écriture na biso ok ça c'est bien aussi ça c'est bien moi je le dirais en regardant tout le monde aux yeux tout ça là effort na écriture na biso to comprendre que nous bafilme tozokoma eza bafilme ya sb déjà ba likolo donc biso to continue komata likolo voilà tozo souhaiter te eloko moko eya na esprit ya kokita voilà film utole kezaki bien ba film utole kanyoso to ezaki bien mais to sala effort na ba film nyonso tozo pesa et continue komata biso likolo parce qu'en vrai dire aussi maman vient na katiote si elle ne sera pas toujours sur place na ba film a ozalaka toujours sur place te pour na ocha na ye
tout consort, même si bakoti de loin, mais à toujours pas là pour nous coacher tout consort. Donc il faut savoir que non, SB entreprises à Mounene, où ils ont comme toujours vaste, ils ont élargi toujours le projet nango. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu revends un peu une année, 2 ans, même ça y a qu'à tu seras capable de rendre SB positif quand on est au salaka. Donc, tu as un esprit que ceux qui même ça vous allez prêter un aïe, à contribuer, tout comme ça, à grouper aux alatas à moutou. Donc, ça veut dire que Bandeko Bazo comme un film. C'est ça le problème. Ah, ok. En dehors, il y a aux alamoutou, ça peut moi si abattre. Amen. Alors, il n'est pas observé, papa. Ça, dans la mondele, ma condition, ma casse à mindele. Oui, il y a un qui plainte. La zone distrait, maman. Pardon, Limbisanga. Elle a dit que yo héros sera distrait. On sera distrait. Non, 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 on sera distrait. Non, 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 bien, on aime ça, si là, même ça va couper, va sommer le bâtisse côté belé. Te na oki ka lo mona suka no lo bika ya bato. Na oki pena bien te na suka. Na oki pena bien te. C'est-à-dire na lina lo baboni. Si là arobando salara kaka esika mon côté. Voilà. En dehors, il y a des artistes, il faut qu'ils nous servent partout. Ok. Ça s'appelle moi si à bateau. Ok. Mindele, ça n'a d'exigence, il y a une belé. Mon mindele, karaté, mais mi bali. Mon bali, naïe, on s'appelle la poste à moi si. Voilà. Donc, faire un mot comme vous. Pourquoi ça là? Il a fait un peu. Papa, moi, là. Là, pour bien faire l'amour, il y a 20 ans. Donc, elle va commencer à se faire ailleurs à faire papa. À ce moment-là, mindele bana makambo. Tozo ko su bien te maman via. Voilà, ça va. Voilà. Ah donc ba tenir rigueur te ni maman qui tout consommer ba que non aza moi si ya bateau aza pe na temps ko servir papa comme il faut. Et puis papa ngo to ba papa lokwa papa nyo sauter biso mo to yebi suite. Eza pe ya soki ya boye te et comme ya boye te. To kota muzindo wana te wa ba distraction pa pamba. Donc boyebi mindele ndenge bazalaka. Alors maman via naloba na monde to sepe na ngote na lobi bon naloba. Ouais, comment? Et comment machin, mais franchement, c'est quoi ça, Guadong? Donc, il y a un de mindele balobara, voilà. Donc, machin, voilà quoi, n'importe quoi, donc, désolé, donc, putain, donc voilà quoi. En tout cas, bon. Alors, maman, le lobby est très important. Il y a un peu de sensibiliser bandeko. Tout ça là, quoi, ma tangue zate, sur même sa zate, na Kinshasa. Hein, na tangue comme moutouté. Voilà. Même si sera sali déplacement, tout ça aura toujours esprit positif. Et kaka nenge tout ça là, na que équipe ya SB, ba défenseur ya SB, ba les maraté. Bato ebele ba mitunaka ba tia bango nini po bazana ba énergie ebele boy. Ça veut dire que to continuer kozala positif na esprit.
Flat Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.